Bon dia, botardo, Angola, Verus, Fus, maman, portugais, gomangai, voilà. Nazoya Luanda, batu tunanga o ayozo kosa ni ezo la sa okoya. Voilà. Biso tous les 17 tokozala na espace signé d'Africa. Signé Africa, voilà, signé Africa pour na kusepela ensemble na bino pour Angola wana nana yati pour na sentir na yoka bino ni bali nanga ba semeki nanga ibamba nanga Luanda moi c'est plus azoya oh toi ebika za moi c'est plus asa moi ça sentiment kozanga te somba déjà billet eza na 5000 kwanza na 200 kwanza. So mon gens n'a pas ça déranger ôter. Au sommet na VIP, j'ai 5000 kwanza. So mon gens n'a pas ça. Hein? Eh oui, tu as na place standard et ça na 2000 kwanza. Ngada na somi bien nga. Yo pe somba bien na yo tokuta na signé Africa pour na ko sepela ensemble. Mon big sa kozala, aya kozala, mon pata kozala, kela yanga ni pa kozala. Poto se peut ensemble. Voilà, Angolano, allô. Oui, basala kaboy. Oyo kuti mabele no mibali nde batu. Basala ka souple pona kolamba ngome. Ko mibali bazate yango biso. Bana classe. Sala na mwana binende botonga ndo. Kaye, uniforme. Hein? Batata maman bandoki et Cissé Bandiko. Partout dans le monde entier. Bino sobringa femme nom isobe le roi du rire. Na sangi bino iluku moko pa bino pibusenga biso trop. Femme nom ibwaka nga, femme nom isalila nga nzimbu boy. Femme nom isalila nga boy. Memba ribusu article na bino kodeme pe asenga bino eroko. So busari yango na kuzana conscience ke buringa nga. Soki buringa tout le monde va s'abonner à Chantal Yanzambi TV. Chantal Yanzambi TV. Soku kutiwana ucheka katwing mbaramoko ubanutala bagaga somo ya kitoko na Chantal Yanzambi TV o biso nyonso teza urika kuna. Minga kurubisa te. À la prochaine. Point lelo narimwe. Chers amis, ne vous trompez pas d'adresse. Chaîne est belé, mais chaîne est moko. Chantal Yanzambi TV. Abonnez-vous massivement, brutalement. Nanzambe, akobetilo maboko, okozala beni. Chaîne ya moko, Chantal Yanzambe TV. Bana mputu, bana Congolais mo Clarisse, bana mukiri mumfimba. Vediri naza lubana binu sieni sali kaka moko. Oi binu banda kutala. Sieni wana Chantal Yanzambi TV. Chantal Yanzambi TV izali na makambu nyonso na kati. Oyo binu bugulanda. Izali na information, izali na magag, izali na mafilme, izali na muziki ya lelizezi na ya bantu wa mukiri. Izali na makambu nyonso. Oyo binu bulinga utala na mukiri mumvimba. Soku na kusi. Ay, mama Tititilanda. Ayuki yango yankutu natindie akenda kuzapa kuna na kata mtali fikini na nda kuna ye mama Tititilanda banda kutala Chantal Yanzambi TV ukuyuka nyonso oyo sepilaka na yango izali na kati so kina kusi mama Ida akusaka te alubaka ya solo ngana kei na ke kuzapa na tala. Chantal Yanzambi TV, la chaîne qui nous informe. Tolamokina Tongo, tout le monde est nouveauté. Chantal Yanzambi TV, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Chaîne Abanamboka, Chantal Yanzambi TV.
soki olingi oyeba basango ya mboka kota na Chantal ya Nzambe TV. Mate ya kitoko ba émission ya kitoko kokuta se na Chantal ya Nzambe TV. Abonnez-vous massivement, partagez les liens massivement pour ne pas manquer tout ce qui s'est passé sur Chantal ya Nzambe TV. Tomemeli bino bilili nde ya sika Chantal ya Nzambe TV yangoyo. Chantal ya Nzambe TV mama Shena bana mboka yangoyo. Chantal ya Nzambe TV Shena bana mboka. Partagez, abonnez-vous Chantal ya Nzambe TV Shena bana Nzambe yangoyo. Mama Shena bana mboka. Shena bana mboka. Chantal ya Nzambe mate ya kitoko ba émission pe kitoko eza kolendisa kondima na biso Chantal ya Nzambe alala lelo Shena bana mboka. Shena bana mboka. Chantal ya Nzambe Shena bana mboka. Shena bana mboka. Chantal ya Nzambe TV, la chaîne qui nous informe. Chantal ya Nzambe TV, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Chaîne Bana Mboka, Chantal ya Nzambe TV. Soki olingi oyeba basango ya mboka kota na Chantal ya Nzambe TV. Mate ya kitoko ba émission ya kitoko kokuta se na Chantal ya Nzambe TV. Abonnez-vous massivement, partagez les liens massivement pour ne pas manquer tout ce qui s'est passé sur Chantal ya Nzambe TV. Tomemeli bino bilili nde ya sika Chantal ya Nzambe TV yangoyo. Chantal ya Nzambe TV mama Shena bana mboka. Shena bana mboka yangoyo. Chantal ya Nzambe TV Shena bana mboka. Partagez, abonnez-vous Chantal ya Nzambe TV Shena bana Nzambe yangoyo. Mama Shena bana mboka. Shena bana mboka. Chantal ya Nzambe mate ya kitoko ba émission pe kitoko eza kolendisa kondima na biso Chantal ya Nzambe alala lelo Shena bana mboka. Shena bana mboka. Chantal ya Nzambe Shena bana mboka. Shena bana mboka. Chantal ya Nzambe TV, la chaîne qui nous informe. Tolamuki na tongo tomoni nouveauté. Chantal ya Nzambe TV, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe toujours. Mbote. Atozat. Tozana pont José na village Izola. Na village Izola toyebite awa ba difficulté na bino za kanini Ma difficulté ça kaka construire dans l'école primaire tozana ma difficulté na hôpital les à distance. Vous avez un hôpital, vous avez un hôpital, un centre de santé, ils ont une heure. Si vous avez une condition de malade, ils ont des malades, ils ont un état critique. On peut mettre un hôpital. Mais de préférence, ceux qui ont un site, il y a un site de santé, vraiment soutien pour les maladies. Par rapport à ce qui est en place à une heure de temps. Merci. Dans l'école primaire. Donc problème toza nango ya construction école wana problème pe toza nango lisusu ya pont wana déjà baby upanzi ya pont mususu elesa maki déjà ba barre de fer et bandi kokuya. Merci beaucoup. Chantal ya Nzambe TV, la chaîne qui nous informe. Tolamuki na tongo tomoni nouveauté. Chantal ya Nzambe TV, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Chaîne Bana Mboka, Chantal ya Nzambe TV.
soki olingi oyeba basango ya mboka kota na Chantal ya Nzambe TV. Mate ya kitoko ba emission ya kitoko kokuta se na Chantal ya Nzambe TV. Ndeko Mbote. Tuza na province ni. Tuza na province ya Kwango. Ya Kwango. Précisément nzela oyo nzela oto to eketiwa. Nzela oyo ekei banda wa kozala na pont José eke popo kabaka ebimi kasongolunda ti temu. Mais condition nzela to moni est nzela za très difficile. Depuis to banda to banda ti lelo. Toujours voter ba député. Ba député toujours voter toujours jouer le moko te. Toujours mon eloko te. Ils ont intérêt personnel na bango o bazo sala. Nzela tala. Bazo sala wa soki 30 minutes, 40 minutes, 2 heures de temps. Bazo bimate. Sikoyo to votaka nete ba député wana to salela ka bango nete. Tala. Bazo kutangisa toujours zombongo. Ba député bazo ya auto lobaki to sala ki boye. Banzela tala. Tala pont e panzani déjà. Na bende wana baya kochana eske baya kochana na pont bien eza essenti. Merci beaucoup. Chantal ya Nzambe TV, la chaîne qui nous informe. Comment Tola mokina tongo tomoni nouveauté. Chantal ya Nzambe TV, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Chaîne Abanamboka, Chantal ya Nzambe TV. Soki olingi oyeba basango ya mboka kota na Chantal ya Nzambe TV. Mate ya kitoko ba emission ya kitoko kokuta se na Chantal ya Nzambe TV. Oye basalaka boye oyo kutu mabele no mibali nde bato bazalaka souple mpona kolamba ngombe lokola mibali baza te yango biso baza bana classe sala na mona binende botonganda kaye uniforme Kipsa jo bino bato sali yango. Na s'intéressé le suna ye makasi. Na bango mibali nde baoto. Maman Mbote. Merci. Kombo nani? Ma Florence. Tuza na province ni. Bako Kasungulu Bandundu. Wangu. Précisément na mboka Kasungulu. OK. Tomoni yo awa musani nyozo sala. Na charge ndako. Ozotonga ndako. Na tonga ndako. Musala otoyebi bana mibali nde bato basalaka ndenge toyokutomona mwasi bozosala likanisi oyo ileki yo na ndeni kosala mosala mpona sololaka ya bana na bauniforme ya bana yango nde mosala opesinga nasala bapesinga mbongo nasombi bilamba bana biloko ya klase obandango kala obie koma nasala
parce que ba jeune ba mama mingi balinga kosala mosala te oyo ozosala mais ozosala ozoluka mo nini koyebisa kati na bandeko nyonso bango bayoka soni nga pourvike nabokola bana nanga mpo nazangi mobali yango nazosala ke nakezwa mobali ya motu apesanga mbongo naliesa bana natangisa bana eza mabe nasala na motoki nanga moko nzambe moko akofutama. Merci. Vous préférez la binoka kosala kaka kotonga kaka kocharger banda beti salikagi abutelele to salaki ya dispensaire tumone comme rentrer tangu dijani difuene ni hatu isilingi to charger ngambo za bato hara monsieur de songa meni veve ikala ku yakala alors mi salikagi ko tako saligwa ko fuene bato hoye ndambo za na tumbi bana bakayo ni vale wa uniforme. Merci. Ça va bien. Ça va vraiment bien. Quand on dit ça, l'essentiel est yibu kunge mutu. Ho yiba, we salapite ngifu. Mais ho ta ko salibabu vraiment. Kiese kela vraiment nzami ka tomansa kumona papa Robera muriambu tukatore ndamu paiza tukeleza muriambu de rentre de ban. Merci. Tata yani ka tatu sadi sa ka tatu baka. Bon dia, botardo, Angola, Verus, mama, portugais gomangai, voilà. Nazoya Luanda, batu bazotunanga o ayozo kosani ezola sa okoya. Voilà, biso tous les 17 tokozala na espace signé d'Africa. Signé Africa, voilà, signé Africa pour na kusepela ensemble na bino pour Angola wana nana yati pour na sentir na yoka bino ni bali nanga ba semek nanga ibamba nanga Luanda moi c'est plus azoya oh toi ebika ça moi c'est plus asa moi ça sentiment kozanga te somba déjà billet eza na 5000 kwanza na 200 kwanza. So mon gens ne peut pas déranger hotel. Au sommet na VIP, ils ont 5000 kwanza. So on ne peut ça. Hein? Eh oui, tu as place standard, ils ont 2000 kwanza. Ngada na somi bien nga. Yo pe sumba bien na yo tokuta na signé Africa pour na ko sepela ensemble. Mon big sa kozala, aya kozala, mupata kozala, kela yanga ni pa kozala. Poto c'est pour l'ensemble. Voilà, Angolano, allô. Chantal Yanzambe TV, la chaîne qui nous informe.